La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na écouté bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu tiketi nzamba lola asala biso subola mona mokola lelo ezali esengo makasi mi bande kunanga ya kozala na bino su na mokola lelo na kata mabi ya Star TV oyebi kazali mutu liboso na chaîne so bande kunanga ngande kuna bino nga ya na bino nga koko na bino nyonso to bobengi mama kurutu mama pasesa bible tozawa na bakonzi bopesa yanga bien na nzimaka soki kota mutu liboso bandeko nanga nono sabone na kata mabi ya Star TV te bandeko nanga soki okoki kosabone ekosala biso bien makasi pamba te oza na beza support na bino ndenge nalobaka bandeko nanga likoni moko epelisaka moto te soki bakoni ezali mibale misatu enge olobake mosala oyo ekende liboso na kata mabi ya Star TV bandeko nanga tobelaka nyonso sauf bakiti na bamesa toloba mi makambo mingi etali komite na biso bakwa angola tana bakwa angola bandeko nanga ezalaka bakongola na bangola na bakongola ngambu biso tozali mutu moko na asi na lobeloko place wana na kata mabi ya Star TV bandeko nanga tosalaka bagak baanalyse ezalaka bato bapesa biso bansolo nini malisolo na obeta lelo ezali ya ndeko mutu apesi nga abitobeto na kata mabi ya Star TV oyebi eke bandeko na ngali oza na lisolo ya kobenga biso ya kopesa biso oza na besoin bacouragement na yo bakado na yo pourquoi pas kopesa la star cadeau pourquoi pas kocritiquer biso esalaka mosala ekende liboso toza na bandeko na ngai numéro ya telefone ezali na WhatsApp soki obengi biso okozwa biso moko na kati ya ligne tokosola na bino mais tosola makambo bien pamba tenga na bino toza bamikolo na asi nalobi eloko na kati ya mabi ya Star TV babi na kati ya mabi ya Star TV bandeko na ngai toza so na assurance maladie ya ndeko na biso Yannick assurance oyebi kazali intéressé bandeko na ngai benga biso na numéro ya telefone oyo ezali wana na kozanga te repasser bino numéro 1 ndeko na biso Yannick assurance bandeko na encourager famille moko oyo bozotalanga keke so bajeune soki oza na assurance maladie te bandeko na ngai luka ozwa assurance maladie assurance à vie ezali très important yo déjà oumé na potisela ba 5 ans oleki oza na assurance à vie te assurance maladie te eza vraiment bien malamu mingi te tosalaka effort ya kozala assurance maladie baassurance à vie eza nango chipa mbongo moko oyo omoni tobebisaka ya kosomba mosu babiere mais mbongo wana bonofutelo baassurance maladie na yo babiso na kata mabi ya Star TV bandeko na ngai toza wana ko mpona kosekisa babi la star asekisaka kaka ye babi oza moto liboso bana deya koyeme video tia commentaire esala biso bien oyebi kandinga apesa la star bizu akokaka te aza mosika ngai na pe bino bizu na ngai pe place ozali pesanga bizu ekosala kaka bien merci susu bandeko na ngai bazosoutenir de près de loin na zangi te ya kopesa merci mi na Christopher Songo imana bongoso elamba mange to na komi na bikolo na tie mwa nzoto elamba oyo dernièrement alataki ekokanga me babute ekanga masusu te donc ifana sala soma régime ifana konda moke babi Christopher Songo babi mobali asa produit na kata London na peso bambote place ozali babi kola eloko vedi mobali oso alobi likambo esalamaka Christopher Songo na pesi su merci mingi na ba équipe nango na kine na pesi mingi Zara mbote mingi babi mobali anzela mino na sasa opesa mbote nanga na Dani na batu nyonso tu oyo basala na kata mabi ya Star TV na pesi bino bambote mingi place bozali bandeko nanga so nazo na otozoka aka na minute muke oyo yamo nazo bouger bo excusez nga bandeko nanga to bandisiko lisolo na biso bandeko na ngai ndenge toloba awa bandeko ndeko abenga pesinga lisolo toyosi kosolola nde na bike bandeko na nga awa tolobaka nyonso tu
lisolo na biso lelo bandeko nanga ezali mensonge sexuel. Donc ezali lokuta na tangu ya mbeto. Donc lokuta na ere ya sexe, tangu papa na mama bazosala yango wana. Lokuta na ere ya sexe. Bandeko na ngai lisolo on azobeta oyo soki papa na mama basangisi nzoto ezalaka sentiment ya papa na mama. Esengaka moko asepela mosusu mpe asepela. Mais tobosana te bandeko na ngai, tobosana te ke na kati oyo tosangana nzoto biso mwasi na mobali naoloba ba couple ba célibataire te. Na ero eza ke papa na mama baosangana nzoto bandeko na ngai, soki omoni eloko moko ezo marché bien te, mama beta courage yebisa papa, papa pe beta courage yebisa mama. Nous sommes ezalaka ke pona kosala ke mabala na biso ezala uni. Ezala kaka te ke bandeko na ngai ezala te ka kola mai nayoka posa mai na melaka mai mbala moko melima uzwi plastique ano bwaki. Tozolo baba mingi bandeko na ngai ezo concerner mingi ba mama. Mama ko bimate vanda na ko bimate vanda to so la place. Ba mama mingi bandeko na ngai tant tozalaka na papa na mbetu biso mama tu foi ba ke papa il fa sepela na oyo osala pa na ye ndenge moko pe papa pe akosala tu mama pe asepela. Mais lelo tozo lobela mama oyo azona na biso na poka lelo, mama oyo akosalaka ba sentiment na mbetu, mama oyo a escroquer na benga ko escroquerie, oyo escroquaka papa na ere ya rapport sexuel. Donc ozo kosa papa na ere oyo ezalaka mwasi na mobali bazo 500 nzoto. Bandeko na nga boyebi tangu to 500 nzoto esengaka mama vraiment quoi, il faut ma koma mesika ma esika ko yikokoma. Mais lelo tozomona bandeko na ngai ba mama ebele mi bakomi kokosa na ndaka ba mariage. Omona ki akomi na place wana te mais atie lukuta na mbeto ya mariage. Donc omona mama abuki lukuta po kaka asepsa papa. Et pourtant a comité a sepeli te a enjoy na moment wana te. Kokosa na ere ya rapport sexuel bandeko na ngai ezali mabe makasi, ezali kindoki makasi, ezali vraiment mabe makasi bandeko na ngai. Yo mono za wana ozosala semblant ba sentiment, nzoki oza wana ndeko na mama ozotala nga ozana ta na sentiment moko te. Omona pe mama pe mususu aza wana azana mobali na mbetu omona azobeta ba cri ba couple bazo comprendre ngana nga lo belo place omona mo ba cri ne beta moka ba pourquoi ba cri wana ezala temps mwasi na mama bazo sala makambo biloko bidia banto. Omona mama azo pesa ba son wana papa to kane kazo sala musala malamu. Mama zo kosa ba sona ere ya rapport sexuel. Donc se ba osaka na nzoto ye na mobali na ye, mama akosa na ba cri moko boye, pa mobali na ye mona ke akomisi mwasi na ye. Pa mobali na mona ke mwasi na vraiment azwa ko enjoy jour wana. Bien azwa enjoy na mama wana. Et pourtant tant ba mama bozala tant to sangsa ba nzoto na mibali na biso bandeko na ngai, to lingaka te to beta ba cri moko bomoni ke cri wana vraiment ke et kangi matoi te. Mais biso ma maman pourquoi todo sala ngo mingo robeta cri moko boye pas o timide papa. Pourquoi to salaka mito timina ba papa mona ke papa azana mama likola mbetu papa mo zala tambo zo sala mo sala mobile biso to yebi to za ba couple o mona mo total naka ta ozotala body language ya mobile na yo mobile nga komi na niveau nini misu na ye akena ngono kwa changi disu bien te papa pe ndenge moko olinga pe atala pe mama tala mama munokone ke mupanzi bien kende ni total to yebanaka sikoyo oyo eza pasi mingi omona ke ba mama ebele na ndoka mabala bazo sala semblant na ere ya rapport sexuel na mibali na bango omona ke azoyoka na ye sentiment te azoyoka na elengi te mais azokosa na bakri wana to oyo tobwakaka omo bakri wana te bakri mo na bengo bakri adoration bakri na adoration ntango mama azobwaka po ke papa asepela
Mais là, on a le toro boss la maman lukuta ezali muninga ya diable. Lukuta za muninga satana. Mais tant to sangana kawana bande konanga biso mi bale il faut to za komi balbango kutunini. De biso mi bale il faut to komana pwewana. Alors bande konanga tant yozo buka lukuta bande konanga ozana ndaka mariage na yo. Ozo buka likuta epa ya mobali na yo. Bande konanga bake ozo benda diable na ndakwa libala na li conjugal na yo mais sans le savoir. Pamba te Bible lobi ete ezali malamu mingi mwasi ezali malamu mingi oya bali asala rapport sexuel. Ngala sala nga mama passer sa Bible mais les Parvis TV Nasir aebi verset wana. Docteur Achille oebi verset wana. Que esengeli malamu muto azana droit ko sala rapport sexuel oyo azali mariage. Tant yo siko bande konanga yozo kota na ndako ya libala. Pardon na ndako ya mbetu na libala. Sentiment ndenge nini bande konanga oyo ozo mema na sima lukuta. Ba maman s'il te plaît botika kokosa na cadre o eza sain. Pamba te soki oza mari ozotala ngai na mbeta libala na li conjugal na yo eza sain. Pamba te oza na droit ya kosala yango, oza na droit ya ko enjoy. Oza na droit ya ko ganga cri de joie wana na ndako libala na yo. Mais pourquoi biso ba maman mingi tozo sala mingi sembla? Pourquoi ba maman mingi ozo sa papa ke on est papa commission, papa commission te. Mais yo maman ozana ozo boma kaka ozo beta ba cri de joie moko boy, on dirait poukou azo lukelo kakolia ki bi mo ba cri de joie anat. Mais na ndenge to ibande konanga tanto sanga na ka mwasi na mobali. Tangu ba couple bino ba bo sepeli bo komi na suka. Bo mona kana suka na bande konanga ezalaka ke eza passe mingi bande konanga ona oloba na ndeko na ba makambo etali ba marié. Parce que to ça une expérience nango. Tangu mwasi na mobali bo sangisaka nzoto bo to silisi kosala biloko bidia bantu papa na mama to sosa biloko bidia bantu. Oromona papa azalaka minga lembi a côté de mambala maote. Mama pa ozape kuna lembi amso avandi bien amso alali likola mbeti n'est-ce pas na lobe eloko. Okomona mama oyo auto sala rapport sexuel na mobali na ye. Omona tozami ya kolemba peza souffle ezala exercice makasi. Exercice za makasi. Omona bo auto osala biloko bidia bantu na minute na mama pia mama telemi. Can imagine. Tant mobali na auto silisa mbala mako telemi. Est-ce que bande kuna bocha commentaire mama oya wuti ne sika wana. Mama oya wuti ne sika wana. Est-ce que moi ça ko telema la réaction wana? Pas mater souffle bimi. Auto c'est l'exercice. Auto c'est l'exercice. Souffle bimarabiso. Est-ce que maman ozo talanga be papa ko talanga ko koma. Est-ce que maman ko telema mbala mo so si rapport sexuel na mobile na yo? Maman bo koma ko bocha commentaire puis avant de continuer please. Bocha commentaire. Omoni siko plus omoni ke yomoko ozo komi kosa na yomoko za ke mobile na zo yebate. Ba mama tout ko sala ba semblant ne loko e bengi rapport sexuel surtout ceux qui sont mariés. Na pesi merci mingi papa wa benga apesinga lisolo oyo makamzo le kamina comité na biso merci beaucoup mon frère nzamba lola salo bola mungape ba mama eloko ba benga intimité bal ba bongwe eze esika bo santu po baten nzambe apesi ndikisake apesi mitindo na muto abali asala rapport sexuel nzambe apesi biso ndikite nzambe apesi mibeko donc nzambe a posé biso dans muto abali il faut asala rapport sexuel. En plus car la Bible lui était tant au sarani bon to comme akamuto moko n'est-ce pas maman pasteur Sabila le beloko yo siko ozala bande konanga ozo buka lukuta ozo kosa mopandi na yo na mbetu na li conjugal na yo mama.
siko lokutela bandeko na ngai etake mama ozotala nga so mosu video ko okomela yo ntango ozokosa lukuta bongo na ntango ozosala rapport sexuel na mobali na yo ozolona nini en plus ozoboma babengani grenade bokopa na nzela mino bagrenade soki bagrenade soki babombe nini ozobomba yo komona ke wi tiaka na sala na sepsa mobali na nga ta mosusu olinga mobali amemo na 3 bien na 4 yo déjà na 1 okomi na opesa bacré wana bania mobali ntango azotala na elongi bomba lobi ke mwasi na vraiment nazosala ma mosala awa nzoe ke mama yo oyebi conscience na biso oyebi ke okomi na yo te sikoyo ntango mama ozokosa bongo yo omoni ke okosi eske ozosunga mobali na yo ntango mosusu esengeli esika moko boye papa ifa bongisa mais ntango tobeta bacri de joie na lokola baniao oloba mwa eloko papa azomona ke aza complet na nyonso papa azomona ke akoki papa azomona ke azosepisa mwasi na ye mais yo ozosala sembla mais peut-être esika moko il fallait papa abongisa esika moko boye ke amonaki mosu mwasi na asepela yango te yo ne moto koloba mais mama yo ozosala sembla et pourtant yo moto olobaki papa moni koto yo façon memela yanga okende à gauche mingi mema yanga mingi na droite bi olia à droite mema yanga mingi na sosa wiliki bi soka sosa wiliki te mema yanga mingi na tabanino bi mema yanga système abattoir yo mome fo oloba sikoyo sikoyo oza wana bamama na ngai tosalaka mingi sembla na temps oyo ya relation sexuelle bandeko na ngai eza péché parce que ozokosa tima sikoyo totuna na bamama tozosola bamama boza na ligne bokomaka esala mwa biye bandeko na bolaike video s'il te plaît sikoyo ntongo ozala na relation etimi na mobali na yo mobali oyo abali yo sikoyo soni yango otoyokaka nini mpo bake mama mpo bake papa kote osali boye te nalingi osala boye sikoyo donc tojouaka role ya hypocrisie na ere ya rapport sexuel bien koma mpo mate esika na bandeko na nga eza esika moko ya kokosa te mona esika mosu bandeko na nga tokosa na biso okosa mobali ke oke shop toke restaurant oke olia me na li conjugal bandeko na nga lasaka yoloba eloko eza mabe ya kokosaka place okomi te ozokosa mobali noke na komi place olie mobali amema lokola sosa wuliki yebake ya solo meme oka sosa wuliki me pute fa meme okola tababe baoboma na battoir mobali nazomona kaka ke sosa wuliki ekoki mais pourtant conscience oyebi ke non place naza a nazo enjoy te mais yo mama tozosalaka assembla pourquoi sikoyo ntango bamama tozosala assembla bandeko na nga bake tozodétruire bacouple ezala détruit tozosunganaka te eza malamu mingi mama ozotala nga soki oza na problème oyo osalaka sembla ntango oza na mbeto na mobali na yo place a cri de joie te bandeko na nga yo obeta a cri de joie bamama il faut totika yango il faut totika soki omoni ke ça ne va pas soki mobali nosoni bandeko na nga luka te motu moko okonfiaka solo na ye tozalaka na bato motu akoso te nde toloba bala ngai wi ngai naza mwana nzambe biso tosalela nzambe moto akoso te bakake problème na ngai moto ayebango kaka nzambe non oui nzambe aza numéro 1 ngai lelo nakosa mpe na problème na ngai na confiance mpa dadi ilenda nakosa na problème na confiance mpa raya kiteni folama zambi raya kiteni na France pourquoi pas oza na problème na ngai nakobengaki je sais mais naza na problème boye baza bato bakoza na expérience bakoza na idée bamama toyokaka soni te toyokaka bapapa soni te so mobali abali oyo na mbongo bandeko na nga pourquoi tozomona basi mingi libanda bano babali te bazoya enjoy rapport sexuel na bamakango na bango pourquoi tozomona bafille oyo na babali bango te bapesa bango te eloko moko te bazoya enjoy na me mibali na bango na bandako mais yo papa bimisi mbongo na ye kasi ozokosa na rapport sexuel sikoyo ndenge oza na mama oza na yo okosaka papa akokomprendre ndenge nini aza na défaut moko boye papa akokomprendre ndenge nini ke souffle naza nango 10 fana mati yango 15
Yo se papa yo ka se papa nga komanga na bise ka bo ba. Yo mo bani ba cri de joie, ba cri wana, moi loko, comment bete moi loko. Papa suika na 8. Moi papa ça l'effort on est papa mon ka ke moi sinanga alingane bo puta papa nzoto zo kokate mais expliquez papa. Expliquez papa. Na lingi mingo me manga na libata na nenga libata. A plus ma maman il faut to yebaka. Faut to yebaka kati na biso. Koyoka soni te biso mbano ke moni kote no finanga na lisibo ne to tsanga lisibo. Kote ni ngane memanga. Explique mo bali na yo kozana technique nini na banongo memayo. Jusqu'au baki papa omoni kote wana. Juro to sala ki kote no memaki nga yango matisa kingai. Yango vimbisa kingai. Yango sala nga ke nazala mwasi munene. Papa moni kote no betaki tout. Elo na osenga no to bandela to beta su tout kote kana kwe wana ka to beta ka tour na kwe wana. Na minute na osungi papa. Ton papa zoye pano bande konangai azo ba ke mwasi na lingaka kwe wana na sina aloba bozo comprendre pa na aloba ba code bozo comprendre to za biso ba mikoto so belon to aloba kwe wana o mama yo ganga ba cri de joie wana yebisaka papa ta papa simba rabiso ta papa simba rabiso ezana kwe moko boye mwasa santaka ke no esikala kwe wana meza kwe wana yebisaka papa ke papa monake azo sala musala malamu olike na plate zo kokosa tango zo kosa na mbeto bande kunanga eza péché eza lusumu na muto ayibi na muto kosa na li conjugal na yo bini mbeba osali lusumu moko pamba te mobala zo mona ke azo mema yo na place yo lingi nzoka ndenge yo zo koma te ozo kosa papa ke kote bien et pourtant conscience na yo ebi ke nazo koma te conscience na ebi ke kote wana eza moyen te. Pourquoi tu as ça là-bas, ba maman? Si quand tu as ça papa, maman, tu solo là. Si quand yo osepe la kawapi, osepe la kawapi, osa suspect, osepe la kawapi. Pas matin yo enjoy la kajou wana te. Mais tant que papa razo banama, obani ba cri wana comme ko sake on mati. Si quand pourtant mataka na rote, si quand yo okenda kanana matisa yo. Si quand moni ba dega biso to so luka na place que to loba. Totika kakoko sakana tangu ya intimité et si que d'aller esika santo bien esika na mona na benga ngo esika eza lien saint bon lien saint mutunu so bala tango bozo sala eloko na biloko bidia bantu na papa na mama eza esika moko saint esika se bakosaka te yango mona bande konanga soki mama bozana papa bozana na rapport sexuel mal ba muso papa balobaka ba promesse muso papa pesa biso bande konanga mingi pe kokisamaka pamba te baloba yango na milieu moko esika moko ya donc na lieu saint mbetu ya ba mari eza lieu saint yango moni bande konanga ezalaka ke mobali muso ko lakayo la star ndongo zawana na kosombelo boye na kosombelo boye muso ko ba ke MK kambi na Londres na kosombelo boye na boye akosala yango. Pas mateke moment na eze sika mo eza lié saint oh nous stolo bana munoko na biso bande kunanga et sala maka yango moninga na conseil ami ba couple yango moninga na conseillera mingi yango moninga mobala oloba ke na kosomelo lipa na pharmacie na okosomelo lipa na pharmacie ndeko nanga est-ce que na pharmacie ba teka mapa ale bon pour la nini sentiment le bisi en plus et sika wana. Et le papa va te kenda ko memi na niveau moko boye papa le biki na ensemble li pa na pharmacie mais pourtant li pa na pharmacie ba te ka ngote mais le bisi papa bande konanga esika wana na li conjugal bande konanga to sala la ngoma sekite to ko sakate esika la bande konanga couple moko zo landanga zo yokanga soki bozali entre papa na maman esika wana esika moko sain yo mona conseil mi ba jeune couple ba bali mingi be bandeko ba mo ba bali mingi nika to solo laka ne ça ba encourage mama mingi ceux qui bozo sala moma wana biloko bidia bantu ava bo banana biloko bidia bantu bo sambela nan mama c'est très important avo sala rapport sexuel na mobile na yo
Quelque chose va nenda kumoko. Mobali no achekali Adam na Eve, yo pa Adam na Eve, mama bo simbani, bo bani ko prier. Do bo pamboli moma wana. Bo pamboli mayo ko banatata mobali, o sanctifier sort, o sanctifier mayo ko banatata mobali, o sanctifier mayo ko banatata mwasi. O sanctifier mbetu na bino obolali wana, o sanctifier na makila na Yesu. Kenzambe ne a régné place na bino na benga ngo sika saint. De sika saint bande kolanga maman yo kosaka papa, ke papa komi soto kosa bande kolanga totika. Totik ezo sunga vraiment tenace jansim fula na kata France ozo kanini na zoloba balobi JP Bwaka owekini na zoloba balobi toko sakate toloba ka vérité. Bande kolanga lisolo ezaki mukuse mais tant de comme bala ben apesenga lisolo to ba resoane kaka azotalisanga ayaki normal zo conseil pa nanga nde bat babenga nga kaka mama passer sabi tout ça beza toli tout ça na bena conseil na sa nde bande kolanga na yoki pe lisolo mangeza yo mukeme na zaki mingi intéressé ya ko loba ngo pe na kata mabi ya Star TV malgré ça minute muke donc on va l'expliquer on va bi la Star na zarana mo sinanga ce qui to ça na na mbeto na relation eti bande kolanga na auto loba mo sinanga a créer trop ce ko bandi ka mbala mako 2 minutes ebele mo na bandi ko créer on mo azo créer ba sentiment mo bo écouter mo azo ka ba sentiment te. Papa ebi kaka ke mwasi nanga vraiment nazo meme mwasi na nazo komisa e. Na minute le papa pa ko sala, minute muke esili nango liko apesa ngo ba minute muke. Ah, nza mema sala ba wana minute muke mingi na eba te pourquoi. So ba kota recours comme ta bosso na kota recours pa ba mari to enjoy aka mi. Ele mo ka muke. Nza masala minute muke lo ka na comprendre atin. Ah, na regretta ka place wana. Toujours ambiance na kata mabi ya Star TV. Donc mobile alobi ke ya comprendre raté ce ka bandi kara adoration na mwasi na ye mwasi ne fasa gangaka amona ke ye vraiment zo sala musala et répétaka nzoka te bande konanga minoko na biso oyo otolobaka bande konanga yi ebomaka biso mais pourtant mobile ya bisa bila Star to na za na mbeto na mwasi nanga na tunaka mwasi nanga ça va. Est-ce que vous continuer? Moi, ça va être mobile, ça va. Ça va. Au moins, on a dit que ça va. Chaque fois, mobile, on a dit que bêta ma courage na tout na moi sinanga. Madame, ça va. Na continuer. O ka moi sabide papa ko continuer te ça va. Pas maintenant zo mona ke moi sinanga zo enjoy, ba créer na zo beta ke to za ba mare mona ke moi ça zo sepela na musa mbala zo sala. Dieu que moi si bande konanga moi si ande kona biswana asala kana ende ba aventure akosa kana e. Donc ayoka ane ba sentiment te donc to mba na attaquer. Asepela nangote, asepela raté. Mais asala aka assembla. Et ako ibana ndende bande konanga kaka ndenge to sola kaka buye. Na ba téléphone. Mobile na kota ki na ndaku, mwasa zaki na ndaku, mobile zaki libanda. Mobile bila Star na koti na ndaku na fungoli, mwasi azalaki na chambre. Yeta na koti boye, mama zoka mwasa zo seka, azo seka ku nanani. Ayo kasuko azo yebisa muninga na ye copine na ye. Ah, ngama ndenge za na kutu, ah na yeba nga te so na ko osala ni na libala yango. Pamba te so na zana relation etim na mobile nanga. Na beta ka ba krene pa na beta pa mona ke nazo sepela. Mais njoke ezana kezana na sepela nanga te na donc a sepela na ete la moment là mais na sala na ka assembla ka ke pomba na mona ka ke azo sepela langa pomba langa mona ke nazo sala ke asala musala bien. Njoke mama akosa na ye. Njoke bande konanga mobile pe ayeba na ete mobile njoke pas na problème. Mobile sko problème azana ngo moye bango ezate pomba te ceux qui kaka ba kena moi sine moi ça beta ba créer des joie mobile moi découvrir que ça na problème ezate. Mobile ne suko moi c'est ce quoi ça muninga ni il fait ça mobile na problème azaka na problème kaka pomba te soka koti mama ko azala ni makasite na sala ka ba créer na pala sala on ko mobile to mobile yo ki bomba la bi oh nganto na problème na yeba kate mobile yo ki bon a tiki pe moi c'est ça qui moi cité. Tant mobile a qui bon a pas docteur a expliqué docteur que moi c'est dans le lobby que sur na zana et que moi c'est dans mobile ayoka ngate bona so na koti mama ko ele bona monga moko na e bakate ceux qui na zala makasi be na zala makasi mobile a comprendre até mettez bande ko to zana poto awa
mundele pe asali ba examen basali bande kuna ba examen basali seke bande kuna nga mona seka ki dio ki na pote ba réalité za la boy to basali ba examen bande kuna ba examen basala ki mona déterminer surtout eza vraiment te eza moi un peu fan mais eza un peu moins compliqué to basali ba examen bande kuna nga plus parce que docteur na yo comprendre kalobi ozo mama casse vraiment mingi vraiment te faut la traitement mais traitement na yo et ko senga na ngo mingi te pas ma toza na problème casse ma tezo ke ne ne bandeli il faut que to takango mobali pe na minute wana amela rappel ba kisi amela ba kisi tant mobali suko amoni ke ba kisi ne et sabi la star na ka ba kisi pendant 2 mois kisi sili avant 6 mois sarabi oyo ba jour mususu obo so na copine bono expliquer boy moi ça va ni azota la kaka pourquoi ça la ngabo yuzo sa muninga no ke yo comprendre que quand on a problème nzoke ba rolo bana ote suko pourquoi nous ko bebi sa vie nanga maman na munoko na ye mwasi alobi olimbisanga ndenge za anta na beta yo copine nanga na beta wona ndenga mabete na beta ko ka ezaka ke faso ka ke nazo expliquer nazo setende kaliba bi non mais yo ba ko seka ozo pezo exposer nga libanda suko yebisa nga vérité ba crier no beta ka wana lokola niao o sepelaka na ote moi ça que moi tie mutuna samba la bino yebisa nga vérité ce qui te loko no mte ka bona biso moi ça que mo bande ko nanga ayo beta courage eti mo balike tant on sala nga na o kala nga elo te na tia ka ba crier wana loka ba nang o mona ke nazo sepela mais na kati na nga vraiment nazo sepela te na kosa kayo bande ko nanga botala ba couple botala biso ba mama karata tozo andaka mabala yango ton papa pesinga lisolo abi la star l'école bela on a kata mabi ya Star TV pa matin émission no mingi za la mingi éducatif ba le ba bon ouais voilà et bimi bien accès bimi bien le ba mingi ba maman ba kosa na air ya rapport sexuel et ça malamu mingi te so comment on se plater maman to lingaka te to kosa ba papa to le ba ka vérité et ko sunga biso lisolo sele na oka muke merci beaucoup na ndeko na mobile opesanga lisolo na mboka ya poto na rotaka na ko mboka te nimisa na ta ko mboka te mais nazalaki na esongo mingi opesanga lisolo oyo lisongo pe esonginga pe makasi mingi lisolo pe na asi ezosunga mama moko azolandanga oya misana kokosa kobeta ba crime moko boye eloko eza nango te memisana ko beta ka ba crime pourquoi il faut que lobaka mobala yeba azana problème te. Merci beaucoup na ba mourir, merci beaucoup na ba mourir nanga, merci beaucoup na ba ndeko boche commentaire, merci beaucoup na ba o bo partager vidéo oyo. Nzambalo la sala bino molamu, merci beaucoup na John Spiritu, na Kata France, na Peso Mbote, sans oublier balobi Pati Vunda, super blé na Kata France, na Peso Mbote mingi, balobi na bosanité ya kopesa mbote langa, na ba o nyonso balingaka ngai, na ba o balingaka ngate, nga kaka na lingaka bino. Ticket nzambalo la sala bino molamu, oyebi kaza na besoin perique bande kunanga, bosanga te bo contacter toujours la star, na kozanga ta reposer bino perique na mboka nso kozali, o bozo mona oza Brésil ta couleur eza couleur mo kitoko, eza Brésil a roteka, peso zali bande kunanga, na kozanga ta reposer bino perique. Merci beaucoup, to monani mbala yasima. Mama tika lokuta, to le ba ne vérité na erwana. Ekosunga yo, ekosunga pe papa. Merci beaucoup. Papa. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso sika ngoye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Tinga sona yo bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shano kansika biya kanaringi ya mani ya kami kopesa nga pasadi wa.